ça normal mutu nyonso abela quand même eloko obiso te ozui vraiment bien te na Malik de John Tokos Mobimba comment bogo tourner mission na manike na hôpital en tout cas c'est pas bien ça ebele mission sunazo tatone nanu faut na s'investir vraiment ba démarche ba otambola mikolo ezo bangisanga makasi mobali mazo denda odendeli nani yo zo denda moi ça linga yo to yonde fo linga ça ba risque ya métier donc mais c'est YouTube voyez ça biso asala eloko poani il faut bata genre nini ba exercer métier pour moi sang sabiso na ba PD na ba lesbienne ça ba risque ça donne na gomo ba bomela ngo na ba pratique wana batika ko foncer makambo ba OK nango to okufa YouTube eko okufa pour na makambo ba PD mais PD na lesbienne Sodome na Gomorrhe ekufaka pourquoi pas YouTube ekufa donc héritier a Mimi Kisinjora pour na Prince Babia mais normalement eza yango soki tozongi nanu sima bien mutu o azana timi wata mutaliboso c'est Prince Babia eza musala Kisinjora ya onde Mimi to Prince Babia mutasala tant o asali na timi wata soki to calculango bien eleki 5 mois te ndenge bake poto boye soki azalaki malinga azwa vola kende donc ça veut dire Kisinjora azui ba retomber ya mwana na ye aloba baboma babia ndonga shoko po na catch azanu na catch aloba Kisinjora mutaboma po na catch azanu à quelle place morte est-ce que fali eza ndenge na ye alinga ko récompenser batute to eza na oka akete ndolobi ki amonaki nanu musala wana te o héritier beti what plutôt watalier pour nini cri wana watalier wata allié nani bon wata allié mutu oye moka yebi parce que biso nyonso toko yeba te makambo mutu azokanisa na mutema naye yoko lo bake te na omona on dirait allié ferré bon ça par rapport à héritier Watanabe on a vu moi ba sélection et salami tout le monde ba guerrier mususu ba bunda pona la team wana Mimi bangote netinde ko na biso Shakira yo zalaki wana ozaki na point participer bazaki wana bakebele to mona artiste belé ba kofelo minde ba faire banani mais yo zaki wana artiste nini oyo abeta ki forme artiste nini oyo ataki pena vuya na kati ya dei wana Sylvie yaka Sylvie nana tonya wana posa bolingo Bamerike balobinga no to beta tour na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane bama baba tata bama bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bubuka na tiboya ebele ngaja na sina s'abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV site ya mama na biso Sylvie Lokeba bolingo ya bandikape abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV Sylvie Mode officiel TV la officielle TV Mode Sylvie TV. S'abonner na site ya maman na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner boya ebele. Boya hésiter te boya bo s'abonner bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner ba diversité nyonso ezali makambo kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV site ya mama na biso Lokeba bolingo ya bandikape mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone YouTube oyo bozali komona ndeko nanga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo mpe makambo
Voilà les amis, merci. Je suis vraiment content de savoir que vous êtes très nombreux. Yarota Labiso, Yarolanda Biso, vraiment sur Sylvie Mode Télévision avec notre maman Sylvie Loukeba Bolingo Handicapé, la fondation Sylvie Loukeba Bolingo Handicapé, tous ensemble. Très chers amis, c'est Junior Dao. Mobutu Nabaonion surtout devant vous. Les amis, je vois Fallon Lam, c'est un aigle jaune. Je vois Kevin Love depuis Suède. Babi Wanga Kati, Boy Bele, Oyo, Botalara, Bopesara, Bisso. Vraiment, encouragement. Très cher ami, je ne suis pas seul. Je suis avec un frère à moi, je suis avec un ami. Lui, c'est des longues jambes. Des longues jambes, dans le lobby, bateau, Batalara déjà, qu'on a Tokos Télévision, chez Manik de John. S'y retrouver pour Babi qui Kounaye Moutasimbiango, donc Maniké de John Rambo. Hein? Vraiment, Touyambi Moko, il y a représentant, il y a Maniké de John. Donc je m'en vais directement, Napesi Mambote Awa na Sylvie Mode. Je sais que c'est pour la première fois. Et puis ils appellent à Soukate à Andole Kalekana Biso Awa. Ndeko, Mbote. Ouais, bonjour Junior Dao Mobutu. En tout cas, très ravi aux ala na plateau nayo. Je pense que c'est la première fois, mais dernière fois. En tout cas, bah s'abonner massivement à et au sala bien. Et puis bah s'abonner aussi à Manik de John Tokos officiel, chaîne Yamakambo. Et au sala vraiment kitoko. Ndega na bakala coutumier. Je ne vais pas commencer l'émission sans pour autant dire merci à la reine de l'internet, Majigan Maj Mama Kimpavita, général Masasi Kalikile, Oyo Azota Labiso, Masasi Kalikile. Masasi Kalikile mokili na maboko mikolo tozo joana toza presque bo DJ Betango donc comprendre et puis Manik de John o ça peut na ninga ba kin tota Manik de John to tobi na Manik de John. C'est un plaisir parce que au moni Masasi Kalikile ezana ba niveau moko na ba album ya ba artiste musicien parce que biso pe to na 1 million de vies. Donc so bando bete so masola 1 million biso pe to na 1 million. Masasi Kalikile sali 1 million de vies. C'est pas une mince affaire. Eza ba aventure te, eza masolo ali pendant ngubate. Donc pour osa la crime moroboye, yo chroniqueuse moroboye, et ça li 1 million de vies. Eza mince affaire te. Ça c'est calculé Zalara déjà. Il y a crié à Pépé. Déjà mutu a immortalisant c'est Maniké parce que Pépé Kala kufa kala na masasi calculé naï. O eza made in Maniké. Puis série wana to yeba ngote to yo yeba bien o ya Maniké. Bien au Maniké. Donc il faut dire félicitations à Manik de John la reine de l'internet parce qu'à travers Yende a immortalisé les sous Pépé Kalé en Pagna. Tout va remis massa. Atala nenga bakina. Poto rarate na nenga bakina. Nicolas comment moi si soit Sony na mbanda na ye azo ebseka Masasi Kalikile. Basala ngoti na ba emoji, batsa ngoti na ba TikTok. Siko Mikolo to eli bango ba oloba na se. Donc Mikolo comme moi si so ba so na mbanda na azo ese ozo ba na se. Ozo yo kanate. Donc cri on appelle kala trotter 1 million de vies. Vous comprenez? Même pas inspiration nous to yuta wa Manik de John tombo sala na yi. Inspiration on s'inspire na nini? On s'inspire na nature surtout et puis tobo sanate aza moisi azalaki moisi artiste et musicien. Babendo nga Chokoro artiste et musicien ça veut dire azana batik ya ki artiste. Ça veut dire revendre bo créer pe loko mobo ekangi pe ndombi. Donc c'est un peu ça. Merci aussi Naya Goroti Louvoiso Mami Oyo Aza na Allemagne Maman Neglon Oazo Talabiso na PC Bambote et puis il y a Willy Moucheni véritable code Vienanga Bourgeois Gentika son ex non commettre espace la gentillesse on appelle Vienanga et puis agence Yafret et maritime ezara moko héritier pour Malécan qui simbi na Château Rouge tout ça bakoli on a héroï avec toute sécurité et puis boutique d'habillement boucle création Maman Blandine Bassel tout droit il s'engit la 23 na bloc to payer formé on est au sala bien bon séjour aussi na Maman Blandine Oaza na Kinshasa ozomona des longues jambes na bazara boye et puis merci beaucoup na batutu oyo ba lingara des longues jambes partout à travers le monde bo s'abonner aussi na chez Cathy Dollar Télévision on est un partenaire il y a des longues jambes et au sala vraiment kitoko makasi donc Junior Dao plaisir et ozana. Merci mon frère donc Nasir toda naoti na suka moi je remercie beaucoup notre agence Oesa Larake Bisoto Zalara depuis Canada depuis Toronto depuis Ottawa on a moni agence Kimia Shipping avec le prince Tokozo l'honorable agence Kimia Shipping on a besoin de Dakar on a besoin de Bakolio otinda autour on a à partir kuna donc ça Canada Kin Canada donc vraiment contacter agence Kimia Shipping avec l'honorable prince Tokozo des longues jambes Betileb son caractéristique il y a nani ya mère na biso Manik de John yun ndo zalaka nayi
nde azalaka ndeni mpo bato ebele batretaka ye na bandenge na bango ke aza moto abakwiti amelaka babombe azalaka nini aza motu moko boye un peu mafu yo koexplike biso nini Manick de John azalaka ndeni aviva ndeni. Ouais, Manick de John vit bien. Batutam sou o batretaka ye bongo eza bato bayebi de prêter, ça veut dire que batretaka ye de loin. Mais nga na zwaka temps ya ko partager na ye maza maman parce que nga na bengaka ye na maman chérie parce que bopesa na ba bisou pena bopesa na ba bisou mais obenge mama. Non, aza mère nanga wana eza bopesa na bisou na mama. Na wana eza loko moto sala je moko boy poto laksa batu na internet que azaka la reine de l'internet. Peut-être sala yango na temps oyo Karine Mokonzi azolobela ma fiançailles, grâce Temo azolobela ma mariage. Parce qu'il fallait toka bola bitumba wana to kota bango na katikati ndeni. Ne mera tutenga te long jam to sala bango je mobo. To sali bango je wana et puis et sala ki o il faut sala po et bouja ki vraiment internet. Ba Karine Mokonzi ba postango. Ba tout ba postango ba news des stars. Ba news des stars ba page kutu kolobati. Ba individu kutu kolobati. Donc ça veut dire eloko wana et tout chaque couche moko oyo na part dans sala nga bien et pesinga sous visibilité pesi combo. C'est pour cela na randa ba sincère wana nyoso na ye ya on a lobaka ne bandele émission. Je remercie d'abord ma maman, la reine de l'internet, Majegan, Maj, maman qui pas vite à Gérald Warrior, Massa Sikalikile, ba lo banasi. Donc wana ce côté on appelle ça qui a bon place yemo avandi tout nga repo. Donc na sali honneur mais ça là liki akuten na major ça veut dire que sali wana ngasko na sala ngo bongo pour na rendre ba sincère ya oya sala donc ça veut dire Manick de John vit bien a vivra normal azara bien ba tout am sou ba traiter par défaut ça veut dire ba talaka na musika oli ya kozana epembeni mais nga na zwa chance ya partager na ye tongo ti butu ya so na na discutarati bon esika bat bazama bezanga raté neti dernièrement na utozwa suspension ya 3 jours Manick de John à suspendre 3 jours parce que falaki na kende ko tourner émission mon place atindenga na kenda kité na zoki retard tant na ye na suspendre 3 jours ça veut dire azara na ordre ya musala na yepe o soki OK hors boulot a go suspendre yo na bulka ke musala est avancé puis voilà donc c'est un peu ça. Manick de John à part YouTube à part internet mais elle a une famille elle a des enfants. Manick de John avivande ni na bananaï toloba Prince Babia toloba Jonathan Kadima toloba notre sœur Lek Nabiso Mwasi Anaya Anando andeni na ba Tom Yumba donc akala bango bien Jonathan Kadima azara déjà chez Prince Babia peut déjà longwa donc Manick de John a vivara kaka na Anando na Tom Yumba donc wana débat na o yatika na bango mais soko kei on comprend bien que c'est une mère parce que na parlé à Manick de John akana on a bonne azawana oyo asoki Manick de John azana bonne makana bonne parce que ye azana tango lambata ye aka tout le temps na musala internet musala ezo benga ye tout le temps ça veut dire il faut ça la musala on a po bana na ye bali rande na suyer na mutoki na ye vous comprendre donc Manick de John azaka trop nde musala mais na parler ba ana ba kana bonne na bango asala musala comme il faut azora salaire na inde ta bango ta gangila bango ta vivandi ni na bango non gangila bango ana akenda classe tom pa akenda classe. Ça veut dire que bazabana so ba na pokwa devoir balande les devoirs ça oui Manick de John c'est ça mon devoir Manick de John au-delà internet snipe ça yo batebele batala ga ba yebi kaza très intelligente ya blagité azwa chance ya otanga na Belgique na Louvière ba futela Minerva na France azala na ba collègue ya mindele azala ba collègue ya mindele ba futela Minerva na France Belge ça veut dire tomba tumusu ba ko beta masolo poto et c'est ça biso ya ke poto mana 12 ans d'âge. On se comprend. Donc ça veut dire bateau ba na 25 ans là 30 ans balo belango danger te po mutu wa ke na âge ya muke avant bango azali. Donc c'est un peu ça. Donc Manick de John azam maman na parler hors tam sur internet azam maman na parler o alandela soin ya bana na ye alandela soin ba devoir na bango alandela ba lienini est-ce que balala ki bien bala muki bien santé dérangé ye mo kazo zo soin na bango. Donc c'est un peu ça. Manick de John asala musala na normal ça rendait vraiment na tenter na parler parce que asala trop na internet que libanda. Donc disons aujourd'hui Manick de John Kanolobi qui est Aza parent mais Manick de John Toto Monaï je sais pas tout le monde qui est dans l'hôpital dans sa émission dans des conditions moroboyées donc pourquoi ou soit qu'est-ce qui a fait aujourd'hui Manick de John hôpital Zanine?
Non, eza santé ndenge dérange mutu nyonso parce que mutu nyonso abelaka naza sûreté que yo okoyebisanga ke obelaka te. Ça veut dire abelaka aza pe mutu oyo azwaka pe ba malaise na nzoto et senga pe akende hôpital akende ko se faire soigner donc eza na normal mutu nyonso abelaka mais eloko oyo biso tozwi vraiment bien te na Manick de John Tokos Mobimba comment bokoyo tourner mission na manike na hôpital en tout cas c'est pas bien acte wana ken piana mutu na bino acte wana vraiment to censurer yango to suspendre yango parce que eza bien te koya kotourner mission na mutu santé eza bien te na sens nini batu oyo batali ye bakomona on dirait aosenga aide or que makambo lisungi n'a rien à voir na pensée tam su ya Maniké mais moi je pense Maniké asali yango na façon oyo tellement alingaka ko divertir batu alingaka batu baseka alingaka batu basala na bonne humeur ndasali libango eloko mona hôpital po ba comprendre que mais roti na hôpital mais osaka émission na sens na biso to ziongo normalité mais par rapport na yemoko à comprendre que tellement azui temps embelé azoleka na internet c'était ndasali eloko moya bongo batu baseka batana ba page et puis voilà. Merci beaucoup. Donc, après ça, donc, moi, Maramolekana Belé, oui, on a vu Kissinjora ou Azatan Siabananae, mais tout le monde a des propos. Il y a Maniké, c'était pas vraiment correct par rapport à Lelo Kissinjora Nengazana Poto, Nengi héritier à Mimé na Poto. Tout le monde a des propos Nengi à Lobaki qui non, c'est grâce. Il y a Prince Babia, Ndesali qui Lelo Nani Kissinjora Zana Poto, donc héritier à Mimi. Kissinjora pour na Prince Babia. Mais normalement, eza yango. Soki tozongi nanu sima bien mutu o azana timu wata mutaliboso c'est Prince Babia. Eza musala Kissinjora ya onde memi to Prince Babia mutasala. Tant o asali na timu wata, soki to calculango bien eleki 5 mois te. Musala o vie asali na timu wata. Soki to calculango bien eleki 5 mois te. Ça veut dire vie batali par rapport ya musala sali. Na par rapport à Moussa la Prince Babia sala ba kangisi yango nde pesi kilo à voyager parce que Prince Babia azala na timwata avant vie Prince Babia soki tolobi neti en terme neti ba musicien ya timwata nde bazu bakar soki Prince Babia azala ki wana linga azwa bakar par rapport à ancienneté pour bato bazu bakar wana baza ba ancien Prince Babia azalaka mais lelo azasusu na pesi exemple na lobi soki Prince Babia azalaka lisusu na la timwata ndenge ba pesi bakar azaki na droit kozwa pour aza ancien ndenge bake poto boye soki azalaki malingaka azwa vola kende donc ça veut dire Kissinjora azui ba retomber ya mwana na ye et ça normal non bon biso tolobaki c'est faux parce que soki héritier azali na besoin à memato à récompenser Prince Babia alingaki asala ngo poto mona mempe bato belé o baba musicien te tomoni mais pourquoi le lobo lobaki c'est grâce ya Prince Babia Kissinjora na tozolo ba grâce ya Prince Babia ndenge na expliquer yo par rapport que Prince Babia ndazala avant kuna na timwata ça veut dire bazui récompense ya musala au Prince Babia sala akenda musala ya Kissinjora te olabi musala ya Kissinjora te ya musala ya Kissinjora epese mingi te ke ya Prince Babia ya Prince Babia epese makasi ke ya Kissinjora Kissinjora mtobi ki non nebo héritier leye mutayena ba créer belé mutayena ba marambe belé ba stratégie na parce que Prince Babia akenda na orchestre na Angola buja Luanda. Se comprendre asala vocal mobo ya baba ndonga shoko européen son na mabuja Angola azonga na kini na 4000 et quelques dollars donc la limite que artiste mingi o ya team wata ba voyage nzela moko na ye bazonga na ba somme wana eza na toloba 300 na ba 200 disons toloba que Lelo Maniké n'est pas contente par rapport Lelo Kissinjora ndi azana poto héritier. Elle est très contente na ibsayo orundimate parce que batu TV za radio te réconciliation ya Maniké na Kissinjora o basalaki bato tout batalaki yango basala wana moi j'étais là ngandi na tout na bango ba question est-ce que bozonga ni tokomona lisu ba bêtise te o basalaki wana ça veut dire Kissinjora na Maniké bazonga en bon terme lobi kutu ba sola na Kissinjora na hôpital batie vidéo ba tout dit ah chérie nanga bikako chérie nanga Maniké lo ba belé par rapport à Kissinjora o to biso to na ba vidéo ba archive ba yo kana déjà les lens c'est là en famille ba bosana déjà ba oele Kissinjora ye mutaboma prince aboma na niveau na biso ba beshoko aloba bongote aloba baboma ba biendonga shoko po na ketcha zanu na ketch aloba Kissinjora mutaboma e po na ketcha zanu ba eza ko akizete ba eza dans mon émission elle avait cité les noms de Kissinjora na émission na yo oui batala oui on a des preuves ke ba mikolo ba okena ba tumate problème était
C'était un problème, mais on a la preuve. Ah oui. Donc je ne pense pas que Manik Dejon aloba bongo. Aloba baboma babiandonga chokoro pour na catch ya Zanuti na $5,000. Ba ils appellent réel. Asita kombote ya moto. Donc ça veut dire Manike à cause de la jalouseté. Il y a Kissinjora, il y a bien été na et puis bato na Kissinjora a 8 ans belé ya musala oyo. A sali 25 ans je crois. Na musala. 5 ans mais na ba orchestre azala ba mais pototé aujourd'hui Héritier Watanabe elle s'est retrouvée. Toko akize bangote. Toko akize bangote parce que ceux qui totuni Koffi Olomide to totuni papa chéri, alors ça a raison ou à repesa. Mais surtout pas falli automona abonné là droit chemin mais tout monde a falli esukarande esukana. Yango na ebisi yo eloko o esala ke ba me pototé ceux qui totuni ba les concernés, ba opesa raison o esala ke ba me maité. Ça veut dire bref nga na lobaka na vie chaque chose à son temps. Ça veut dire tant faute to erreur ya Kissinjora nenga longwa to ezaki bangonde bazaki incapable ya tinda Kissinjora na poto. Bon babiloko mususu ezaka pe olongwaki na yo à peine temps oyo baokanisa basalo malamu. Ça veut dire baolinga basalo malamu lobi yo longwelelo. Et ça la marape. Mais na ebisi yo ke soki otuni ba les concernés. Koffi Olomide, papa chéri, Fally Ipupa, bakoyebisa yo raison o esala ke ba me maité. Peut-être à garder ba secret moroté par rapport à Marambo Basololaki. Koffi Olomide au moins ça va parce que tout le monde a mis Kissinjora na Rwanda. Tout le monde Kissinjora na ba Rwandais ba bina. Na poto Rwanda, ouais, na poto Rwanda. Mais pas Fally, tout le monde n'était pas JB, tout le monde n'était. Tout le monde qui bango, bah c'est pelete tout bazaki mécontent na boulot ya Kissinjora. Non, ya on a autre bisayo, na ozo en place na autre bisayo. Na ebisi OK. Ceux qui tout ni ba les concernés ba koyebisa yo les pourquoi o esala ike ba expliquer. Oui, tu retournes par rapport à l'analyse na yo maintenant. Bon par rapport à l'analyse nanga, na monike bazali na raison par rapport ya bazaki na bazana raison ya komema été par rapport ya ba raison bango bazanango. Ça veut dire peut-être akokisaki ba critère ya bomemité yango akendaki te. Na boulot surtout o Kissinjora sali la Fally pena. Biso to komona Braza moni yango te. Biso tokomona kasi kuta meme na Rwanda. Ya on a biso tokomona boulot, mais peut-être mukolo boulot ngo amoni boulot ngo te. Ça veut dire au sali yango ndenge ya satane ko sali yango te. Oko bénéficier yango te. On se comprend. On a ça soit là. Mais tout le monde a ipé marnez ba mama voyage yo. Biso nesinga na ya mama Nike de John. Tout temps fallait que ndaki na ba musicien na Bercy awa. Tout le monde a même ba te belé même ba Ken piana ba Frank Stemai ba kendaki même Nike. Tout le monde na ba effort surtout na ba tokos surtout ndenge ba ndako bundelango. Promotion to ando sala pour na tokos pour na ba warion général ba warion mais tout le monde qui a qui place moroté. Est-ce que Fally eza ndenge na ye alinga ko récompenser ba touté to eza na oka akete ndolobi ki amonaki nanu musala wana te. Non, comme on a musala wana te, c'est trop dire. Monaki musala wana mais to bosana te Manik de John a la volontaire. Mais les gens disent qu'il Fally nengaza boyaza mutakento ndeba balo ba ya récompense batouté ya linga bolama batouté eza bon te peut-être. Non, eza nango bongo te ba comprendre que Manik de John aya pe volontairement. Ça veut dire azane volontaire na est victime aya wana pour soutenir papa ya bana na ye. Mais oh et salama mais toujours déjà des comptes finales. Des comptes finales na biso c'est Manik de John tokos officiel. Le tokos soit des comptes finales na biso salaire na biso toujours et ça n'onka tokos. Mais et ça nango le côté to continuer toujours mais mikolo yo tozo luka mutu oyo a signé na biso contrat ya papier. Eza sous ba contrat verbal te. Ça veut dire aux na moyen te que de funda mutu na 7e rito na Gombe pour signer na bino papier te. Ça veut dire artiste et musicien oyo a commis mona capable aza responsable aye to sali ba contrat sur papier. Je pense que to sala musala oyo et uzanara na ye. Pour Manik de John soka komi lobela mutu na ndimite ke oko ya lisusu. OK. Merci beaucoup. Donc vraiment on évolue mollo avec de longues jambes. Donc vraiment de longues jambes. Tout le monde hérite Mimi Kissinjora Mimi ba musicien. Mais Lelo tout le monde Kissinjora a baisé a baisé Mabélé à Paris, a baisé Mabélé à Bruxelles. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à Héritier que Héritier aza mutema malamu koleka ba musicien mususu aza mutema munene limbisaka koleka ba musicien mususu rolo banini to alingaka bato mingi to ndeni sinon da Mobutu en tout cas mondo zo memanga wana. Mais en gros moi je dirais seulement que félicitations à l'artiste et puis bravo parce que acte o asali a fouti vraiment vient jour à des comptes finales.
donc Venjora a eu vraiment des comptes finales na ye parce que musala o asali pendant temps ebele arriva ba poto lelo ake poto te mais ba poto. Ça veut dire que la France, la Belgique, la Espagne, une semaine, il y a 3 poteaux. 3 poteaux dans une semaine. Donc ça veut dire que PCA ascenseur, il y a loko oye à souffrir nango et loko oye à yoke lango passi. Je pense que vient jour à place à Zali, en bonne santé, moral n'est normal parce que arrive à poto trop. Et puis et loko oye pesa qui vient jour à passi sous makasi. Tant ba jina ba ke ba poto. Et celui-ci a soit qui a aucun keto ne jina qui n'est pas. Akoyoka keto te mais ako boule bano bajina baeka sikoyo quelque sorte petro ba ki héritier Watanabe ayoka ki keto to zuwa ndenge Fabregas akende na ba mission poto non ayoka ki zuwa te mutaliboso o akena ba mission poto c'est héritier Watanabe akena na ba mission poto deux fois première tour akena ba mission poto deuxième de o ba Karine Mokonzi pe bakendaka donc akel poto na ba artiste mission deux fois. Donc aosala na keto te aosala pe na arrière pensée te po yep et sia salango. Donc Fabregas ayende suivre le guide ya makambo baninga de déjà ba osala. Ba tupe ba osala simane ba osala. Donc ça veut dire héritier asali pour na tembe. Asali yango pour na tembete mais asali yango pour na relaxa ke Kisinjora asali musala ebele pa na bino bato asali bino ko trop ke ngai mais ngai ndambo ka asali nga na comprendre que il faut la récompenser ya niveau ya ba rêve na ye. Et puis arriver et loko ya arriva asimbi Tour Eiffel. Asimbi ba mbuma wana ya Belgique na ebite Espagne kuna asimbi nini na ebite na Turquie osimba nini pour vivre na bisimba simba partout que ne fois simba na photo photo mon etondi vraiment Chombe tondi vraiment félicitations donc toi courage à toi Kisinjora tomoni donc écrit toto yo ka cri aux autres déranger ba te belé ba bitam so bois qu'il a fali to ebité héritier Bétier pourquoi cri wana. Oh héritier Bétier, what allié, pour nini kriwana, what allié nani. Bon, what allié mutu o yemoka yebi parce que biso nyonso toko yeba te makambo mutu azo kanisa na mutema na ye. Yoko lo bake te na omona on dirait allié ferré or que azo lobela on de ferré ko to loin de là. Te na pi exemple. Na pi exemple. Yoko lo bake to ke tout droit bi exemple te. To ke tout droit bi. Te tout droit bi toza na ba précision te parce que eloko o eza na mutema na ba précision. Olobi nangani. Nini. Oza na ba précision. Ndeni. Po yo yebi que ça fait une année depuis Torkos de Bima et puis Mianj Bin Demon et Bima même date. Les lots Soki on a plutôt Kisinjora zo loba héritier allié c'est Pona ndé les lots Torkos zo nin plutôt Mianj Bin Demon zo beta partout Torkos c'est ni si bongo ngate. Oui c'est ça. Ah yondo lo bibongo. Yondo lo bibongo ngate. Yo yebi ki ça pe. Te nga na yebi na ngate ki za bongo. Que Torkos de Bima même jour na yebi ke ebima même date le 26 hein? Le 28 le 18 décembre. Le 18. Mais nga naza sûreté que Kisinjora aoloba par rapport à makambo yo zolo. Donc yondo yebi ke ya solo babongo mais nga na yebi na ngate. Mais ce que Torkos de selon yo ezobeta koleka miange nezobeta koleka Torkos. Pour être franc, disent que ezobeta lo miange mi demozate. Pour être franc. Pour être vérité, pour être beau solo na politique. C'est-à-dire disent que ezobeta koleka mi ange mi démon. C'est-à-dire pe na ndimite ke ezala. Héritier allié nani. Yet. Allié nani yobati. Oh yo lobit. Nga lobelo ta. Nga pe na zo lobelo ta. Bonga na lobini. Les 18 wana banan babimisa. Héritier allié les 18. Ba disque bimaki soki. Signor. Mobutu. Et ça par rapport à date les 18. Bref, ezake mi ange mi démon ezobeta bien. Ezo se dérouler kitoko. C'est-à-dire Watanabe na minito yo allié ba disque nyonso o allié ba disque nyonso. Et what allié fali. Yo linga fali pone. Mais Torkos déjà ya. Pyromane pe utsobima. Te yeli 18 obeta maswali. Bina filé pa utsoboka disque. Le 18 décembre 2021. Bref, na minito disque ezobeta za mi ange mi démon. Donc c'est-à-dire Wata azobeta allié fali. Akolela ye nini eza kolia muto ate. Eza ke muto azobeta apprécier l'homme à son époque. Tozo apprécier héritier Watanabe parce que disque ezobeta. Gombe na gombe zanga clip mekangi. Ma raison de vivre kolobate. Nzembo ngana olinga mikolo longue vie. Liwa kutu.
tomona mena nzembo oyo eleki yango na mi ange mi demo ezati La caillotte. bon balaka yo te eza nango mais longue vie eza musique alobi makasi. Voilà, merci. Donc là, c'est donc le long jambe. Toi qui tu na biso dato qui t'en a biso na bi ke boy belé bota la biso ba commentaire na binoka et ça la biso bien. Vraiment, na bi ke boy scotché cimenté. Mais de longues. Toi qui na biso na souka. Té, même pas. Toi qui na souka. Bon, ça par rapport à hérité Watanabe, on a vu moi ba sélection et salami, tout le monde ba guerrier mususu ba bunda pour na la team wana mimi bangote. Net ndeko na biso Shakira ayete tout le monde ba musicien mususu ba bunda ba yete mais amimi batu mususu pour toi orolo banini ezaka 12 to ezana onkaka par rapport. Moi je ne pense pas que ça 12 so ina pesi ndeti exemple mo typique omoni sélection il y a équipe tango et ça la marathon bazo sélectionner ba titulaire ya match ça veut dire ba sélectionner bateau ba ya entraînement biso to juger tam mususu batiki x to y mais peut-être ayaka repté ba okenende ça veut dire azo maîtriser KRT azo maîtriser accord vocal. Shakira yazala toujours présente. Azalaka toujours présente tango yo kendaka et puis elle danse mieux par rapport aux autres. Yango na lobby tango yo kendaka il considère que yé pa yaka rep mais ba jour yo kendaka te tam su pa yaka te. Ça veut dire artiste et musicien to équipe ba sélectionnera joueur oyo aza capable ya ko affronter match. Ça veut dire mutu oyo ayaka entraînement ya ba musicien et ça répétition. Soko yaka ba répéter et ça nango censé te to obligation te batsa yo ke robeta concert pour peut-être ndengo travailler qui te accord vocal les athées souffle les athées ok ça ni tourisme Merlin Bouton à Dolisie ton dé. Merci mais par rapport à notre sœur Julia, je sais pas tu avais vu des photos Julia oza danseuse ya wata otomona ki azaki mutakaliser to yebi ke wata za muntu ya ba discipline. Bon, d'autres personnes disent que non, tel père, telle fille. Tomoni nani Julia mutakaliser ba photo na ye, ya ba sexe na ye, panzani par-ci par-là, mais au moins wata meme na poto. Kolo ba nini na bande on a biso basi ba danseuse, ba chroniqueuse, ba nini les londe ba ressemble par-ci par-là. Base à l'esprit dire. Base à l'esprit dire et ça ba légèreté de ça ba bongo. Ça veut dire Julia za légère. Légèreté. OK. Parce que aza femme facile. Aza femme facile. Parce que kolanda histoire wana normalement ezake mobile azaka na poto yo tindeli ende photo otindeli ende vidéo c'est pas important soki muto olinga na bolingo sincère faut ya na kisasa ao billet c'est combien c'est rien presque rien roya na kini to sali love en exclusivité pour qu'on mona sexe na photo na ko mona ngo fara boy c'est deux choses différentes hein. Et puis tout le monde peut réaction monter côté héritier Watanabe. Héritier Watanabe a koloba eloko moko te là-dessus parce que eza bêtise. Mais faut au moins toi tout monde à suspendre et toi ça les lots. A ko suspendre été parce que eza vie privée na ye, eza hors musique. Ça veut dire asali bolingo. Hors musique mais elle représente au moins la team Wata. Elle représente la team Wata, je ne disconviens pas. Mais la lobby c'est sa vie. C'est son éducation. Azala éduqué bongo. Azala éduqué ya ko zala fermeté et loko esala bango yango wana eza pe pressé na vie ça veut dire po moninga tsaki kabelo ngai pe na tsa pourquoi ngai kaka ba ngai wana esala ba dérapage ça veut dire ko envier bande ko na biso pas seulement car ba artiste et musicien ba chroniqueuse aussi baza calme té ça veut dire bazo ko envier tellement x a na mobile na poto ngai pe il faut na zala mobile na poto qu'est-ce qui prouve que yo po sala ka na mobile na poto neti biso boto vanda boy na moi cité na poto est-ce que nakufa c'est vrai nakufa quand ne osala na nani na top na saka na moi cité na poto nakufa te na vivre normal na sala vie na normal pourquoi kaka soki ya linga junior dao exemple ya linga moi si na poto ngape il faut kaka na linga OK ngai na junior to na deux familles différentes nga na zambumi na yaza dao parce que pourquoi kaka ngai pe na linga na poto to za mode de vie mon côté bazo ko envier il paraîtrait masolo pe ya Julia ngo ipanzani il paraîtrait moi histoire moro eza entre ye na Lise donc c'est-à-dire que entre bami balé il paraîtrait ba lesbienne excusez-moi quand ne toyoki ya on a posé question nanga Lise o ayemba rapé na la kati ya la team Wata bon makambo wana esala manango trop ndeti ba ki lesbienne ba ki PD to comment trouver na son normal ba moura ba PD ba kana normal moura wa moura de la preste. Ah. Ba moura ba PD to trouver normal. Ba yo bien.
Yo ye bien. Olobi? Yo ye bien que Moura. Mais comment on a déjà moi na mobali azo loba azo tsaboy. Chérit. Est-ce que ngana ko loba junior dao? Kema na obeta yo takuton. à part yena. Bon barezi ndeti. Na ninga na s'investir vraiment na vie na ye pour na ye ba pour démarche. Sanga. Obi? Wapi. Barezi. Démarche na on est bank sanga makasi. Il y a chroniqueur. Chroniqueur bon chroniqueur. Ah moi c'est ton bal. Mobali mais peda za moi site chroniquiste. Junior Anta pe chroniquiste. Ah. Junior Anta. Chroniquiste. Il y a za mobali entre la reine na PC mbote. Aza PD, aza chroniqueuse. À part bon on Bon baza ebele, misusu nazo tatone nanu. Faut na s'investir vraiment ba démarche ba otambola mikolo zo bank sanga makasi. Ozo mona mwana mobali mazo denda, o dendeli nani? Yo zo denda moi ça linga yo to yonde fo linga. Eza ba risque ya métier. Donc mais c'est YouTube voyez sabiso asala eloko poani. Il faut bata genre nini ba exercer métier. Pour comment sang sabiso na ba PD na ba lesbienne eza ba risque. Sodome na Gomorrhe ba bomela ngo na ba pratique wana. Batika ko foncer makambo ba OK nango to okufa. YouTube ekufa pour na makambo ba PD. Mais PD na lesbienne Sodome na Gomorrhe ekufaka. Pourquoi pas YouTube ekufa? Jumuso vana ka YouTube ekali ekufi. Kotona eza plus kota ba musicien, tu eza kota ba ya ba biso ba chroniqueur to ba chronique. Netini. Makambo ça olobana ki lesbienne ki PD. Bon théâtre pe ba comédie. Eza nango vice versa partout. Eza partout. Batu musuku ba kana na parler. Moi na parler pe na père na bango prêtre mais il a ponani ka ki PD. Eza nango. Donc eza nango partout. Eza ka ba choix ya batu. Ça veut dire mutu na mutu asala eloko o yazo se sentir calme. Mais ngasko et puis anga passi parce que maman botio o komi PD, o pese ba kokote, o komi no impuissant. Non, j'en ai marre. Ah qui PD comme ça peut impuissant. Si yo komi déjà PD. O comment tourner VW. Si o linga mo VW. Si mat monter na coffre. Ni monter na coffre. Le gars combi. Merci beaucoup vraiment donc de longues jambes donc un peu de l'ambiance et ça là moi bien mais vraiment mes condoléances na artiste seigneur surtout Tokufela qui est un grand artiste au nom de Defao Wazaki général Defao Wazaki grand artiste donc to monaye na ba œuvre belé mais Zaki Lobinde ba kende ko tikaye na place na ye ya opema mais yo zala yuana ozali na pointe ba artiste pe bazali yuana ba kebele to mona ba artiste belé ba kofelo minde ba fiere banani mais yo zali yuana artiste nini oyo abeta ki forme artiste nini oyo ataki pena vuya na kati ya de yuana. Bon, artiste bayaki on est belé, artiste bayaki on est belé. Kofi Olomide tango ayaki en tout cas, tu comprenais bien que légende aye, les kings donc ayaki on a essayé vraiment kitoko. Kofi Olomide aye en groupement, balandi essayé vraiment kitoko. Le roi de la forêt tango aye na kamwe via année profane na ma forme mais church anglaise pena boute bibi na bi outi musika. Pour vieux makambo alinga na vraiment mais tellement muto akufaki ala na ma double casquette, ça veut dire artiste et musicien et puis ça perd. Donc via ala yuana beta ki pièce les gars kitoko. Papa chéri goudou kolobate, ba yoje ya kiwana mais pas sûr et ça là biso papa chéri leader aye mais poa kita donc akomi mais na kataka te asila te asila te tika moyo yo wapi ba hôtel et température mo ba toucher vie kiti na 16 mo ba varier que 17 dans maman na leader to fandi na papa chéri kiti mais ba yoji na ibisa yo ba pièce yaki papa chéri petit pièce na degré mo sala ki to le ka kofina wera. Bon, la taille bien. Bon, le roi de la forêt a l'attaque normal, mais il y a l'attaque Japon. Pour robe déjà Japon. Il y a qui dans le Japon de forme pena. Pour faire le midi pas qui na bout ça côté dans Japon pena. Adolphe Dominguez pas qui en tout cas les grands sapeurs de tous les musiciens congolais. Azala Yuana ça s'est bien passé. Papa avait fait Papa Azala Yuana mais papa vient nazo kabate. Fazer alandi ti kuna zo kabate ti akiminzela simo kimeli nini. Azo kabate. Kabate ndi. Bina file gutaye. To mona nenga opesa kabuya mbongo. Te via zo kabate. Na regretté que na bi air Vasco mabia la zalaki mais air offert da pesimbon. Bogard de la presse na Tracy Eleza. Ba okanga presse mabo. Te wana ba masala ngai. Bogard de la presse depuis hier na presse à faire au kabate. Oh. Wana problème na Bogard de la presse. Bogard de la presse on a problème té mais musala zo sala faut pas sala ne Vasco ando sala. Presse so lobina na kabela XTP ça est presse. Mais moi za presse so lobina na kabela nini presse bongai té bon mabe. De Bogard de la presse. So président Anyaka ba on ba aussi. Bongai.
On se comprend ça la bien. Mais ce qu'on a comment on a arrivé à bien filer. Foin. Fouter. Inaperçu. Bien filo kama. Mutalandi était on dirait igenda zoleka. Mutalandi était bien filé. Mutalandi était sans plaire. Aleki on dirait goutte ya maine balé. Donc on dirait on dirait tokinde cantine ne balé. Et ça fruit ya kozala impoli. Bien filé ça impoli. Ko manquer muto a sala yo eza mabe. Ovandaka na kisensu peut-être so fa bugaza zwaka o temelelo za mwana verni to ozata ya kangisa bato ebi. Olobi? Kangisa. Expliquer. Ya kangisa. Ba avocat bazali ba osamba ba otala raison yo kangiseli mutu. Mutu azolo bo mankaki. Tant to yana ba vidéo po mankaki. Sikoyo. OK ofundela nini? Donc ça veut dire bien filer il faut osa respect na vie. Fabregas a comme maudire yo musicalement. Pour ça papa na yo na musique. Aza na puissance ya ko maudire yo musicalement. Mais attends Fabregas a maudire yo musicalement, te musique na yo mo so sali constant ko pone ke okiti. Premier disque au salé no ngo forte disque beti. Na yebi tozo tu na malgré tout banze monga no matanga mais ça fa ka quand même. Banze na matanga. Bon to yebi bozo tu mbangu. Ozo comprendre le roi Charlie Champlain da sali nzembo. Ozo comprendre. Wa tout moli. Mais sikoyo au fingi maestro Fabregas papa na yo o asala yo ba misie ba kimie na poto yo sali vidéo loko kima. Et pour sali mission lobi ngana linga kayete c'est pas bien. Faut que ça reconnaissant et puis bana wenge nde bataila kiyo ba fazer da basilikaki ba moni ofingi mwana wenge Fabregas o ayemba na wenge akotsalar na wenge abeta ba disque ba Diego musique kanga mais ozo finga maestro Fabregas en tout cas fruit ya makambo yo lukaki retomber nango yango yo vraiment foin. Donc nous on voit là le fort hein, donc de chef d'œuvre l'artiste au nom de Yalembozi Brator Mpiana Babi l'homme de C'est pas sorcier, Babi le 25 a déjà deuxième volume, ça va Inda, ça va Matata, donc vraiment, tous la rare Lembuzi. Vraiment, félicitations là, yo, par rapport à disque, donc qui sont tokos, donc nous sommes tout tokos, mais un mot par rapport à tout Batali Bissolé. Ouais, un mot Zali, s'abonner massivement, surtout, il y a un des plus importants par rapport à mon Sotoroba, s'abonner massivement à la chaîne Nabino. Sylvie Mode Télévision. Sylvie Mode Télévision, vous s'abonner massivement au Sala bien et puis vous s'abonner massivement à la manique de John Tokos officiel, chaîne Impact na idéologie et au Sala vraiment Kitoko Makasi. Numéro de plus 743 90 69 092 17. Plus 743 90 69 092 17. On a aussi des longues jambes pour la facette Moussoussou et puis merci beaucoup na Junior Dao na déplacement na yo. En tout cas, c'est pas une merci. C'est moi qui vous remercie. Au tsepena micro toloba en tout cas félicitations na musala aussi na otalo na musika. Ces derniers temps vraiment bagarre en tout cas et kende bongo et au sala vraiment kitoko makasi. Merci aussi derrière la caméra na misa na ngai wana na ya na moya bakala tout ça ba parcours moi ebele. Belon ingénieur Belon malgré tout ya mona na souci. Moi na papa Koba l'artiste. Na éviter balagi tonini mais naza sûr que Azali. Merci beaucoup na la reine de l'internet Majegan Maj Mama qui pavita Général Warrior. Massa Kelinga Cynthia la tigresse. Cynthia la tigresse. Moi c'est la biso. Moi c'est Pembe na PCP Bambo Teazo assister biso et ça vraiment kitoko makasi. Merci aussi na ya Groti Louvozo Mami na Allemagne Maman Eglon na PCP Bambo te ya Willy Moucheni véritable code Venanga Bourgeois Chantika son ex non commettre espace de gentillesse. Maman Blandine Bassé les boucles création na bandal wana isangi la 23 tout droit isangi la 23 to père forme wana au sala kitoko et puis merci beaucoup na agence ya fret et maritime mais aramoko hérité pour malekran kisimbi to tsara bakoli wana avec toute sécurité et puis bo s'abonner massivement na Shekati Dollar Télévision wana za partenaire ya Mikolo ya de longues jambes et au sala vraiment bien makasi Junior Dao merci beaucoup na bika prochainement so musala les ali torozala wana poto sala et puis bon retour na venanga JB Kumaluta les vrais pétroliers de Dallas oh azongi déjà en tout cas merci beaucoup. Vraiment, là, c'était des longues jambes pour votre plaisir. Aujourd'hui, sur Sylvie Mode officiel. Donc, Nassir, donc, Kandalobi, c'est sa série. Et non, pour la première et pour la dernière fois. Donc, Tozanaï Awa, toujours chez Sylvie Mode Télévision. Les amis, là, donc, je vais vous dire au revoir. Toujours sur Sylvie Mode Télévision. Vous partagez, vous likez, ça abysso bien. Un grand merci à toi pour ton assistance, Cynthia. La tigresse, Babi, Yomorebi place aux Alara. Et puis, Batounion surtout, au Batala Bisso du début à la fin. On se retrouve très prochainement. Ciao. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel. Tu vis. Site ya Maman Abisso, Sylvie Lokeba.
bahandicapé. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous na site oyo Sylvie Modé officiel TV, Sylvie Modé officiel TV. Boya bossa abonné na officiel TV mode Sylvie TV. Bosabone na site ya mama na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya kosabone, boya ebele. Boya hésitete, boya bosabone. Bosabone, bokozwa makambo ya kitoko. Bosabone, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko, sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo Sylvie Modé officiel TV.